Shalom, 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 bien-aimé dans le Seigneur, na pesi binombote na kombo na Yesu Christo, le lenge toyeko kuta na susu na pokwa lelo, ya ezala momesa noté, mais ezala temps ya recueillement, temps ya prière, liboso ya kokende kolala atako temps susu okoya kolala sima, mais to bongisa kapete to la malamu, temps wana oto bandaki ko sursauter na bandoto na pongi, temps wana esi eleki temps wana ezalaki ke bana bazali ko ganga butu butu, temps wana eseleki tozala mayele toya pokwa nyonso ete toya ko kokutana tobondela liboso ya kokende kolala bien-aimé dans le Seigneur. Yango bongama dekonanga, yango bongama bien-aimé dans le Seigneur, afin que tobondela engage ton corps, ton âme et ton esprit dans la prière. Bandeko la prière mingi tozali ko échouer pour nani peut tozali ko prier superficiellement likolo tekolanga tozali ko engager bomo na bisote dans la prière. C'est pourquoi cheke ezali ya mingi tekolanga mais to lingite ke cheke ezala lingite to reçu, parce que la prière est une arme offensive et défensive. Offensive peut être bisopeto agresser agresseur, peut être to attaquer pe bango to détruire œuvre ya diable, et défensive pour na se protéger, pour na kosenga assistance en zombe, kosenga intervention en zombe, kosenga protection, sécurité ezali kouta et pas en zombe. Yango dekolanga prière ya pourquoi ba sakana kana ngote ba keda kolala ba lamukate ba malade et yaka makasi na butu batu ba kufa ebele na butu dekolanga butu tango monde ya ténèbres bango na moyi balalaki Nambutu balamuki pete basala biso mabe yangonde biso to devancer bango ndekonanga yangonde zala na tana yo ete to bonde la nzambe na pokwa lelo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, zoa position malamu, zala concentré dans la prière de ce soir, bien-aimé dans le Seigneur. Kalate tozali kokende kola ndekolanga tozo kende kutu kolala wana ozan espoir te ozan elike oyebi kutu te soki lobi okolamuka yango nde bondela lenge nano bondela te, bien-aimé dans le Seigneur. Tozo kumisa mokeli na nyonso oyo asali likolo mpese asali ezali komona na ezali komona na te, que ton nom soit loué ce soir, que ton nom soit glorifié. Tu es digne, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ndekolanga fongola munoko na yo banda kokumisa abateli biso e banda to botamati lelo ndekolanga e balinga kita susu base balia yo na bancho me apermetaki yango te tan susu lingaki obuka na tan susu likama songolo elingaki ekomela yo me azali kobatela yo kumisa ye na pokwa lelo pokwa malamu, bien-aimé dans le Seigneur. To tambolaki utatongo tina mama oyo Dekonanga tozo kumisaye, alléluia tozo kumisaye, le roi de roi, le Seigneur des seigneurs. Mais pour la bande ko ok boyebi nanu ko bonde la malamu te landandenge mukambi azali ko kende ko kende te ke non yo baninga bazo kumisa nanu nzambe yo komi ko senga pardon non ou bien komi ko senga makila non pona batu ok nanu bayebite il faut ko kende bongo tozo bonde la pe tozo ekola pona bande ko bino bosu boyebi allez tozo kumisa nzambe le roi de roi nzambe oyo apesi biso mbula oyo ebele pe tokotaki na bango na mbula oyo me bakomiti lelo te kumisa nzambe biso toleki bango te baoyo bakufi nzambe nanga naleki bango te baoyo bazali susu na pema te naleki bango te me ezali ngolu na yo nzambe nanga mobateli ya libota nanga mobateli ya bana nanga soki abateli mobali na yo kumisa ye abateli mwasi na yo kumisa ye abateli bana na yo kumisa ye. Alléluia. Le roi de roi, le Seigneur des seigneurs, l'élopé et zappé mukolo tout tambola qui tala to commis déjà 21 heures passées. Alléluia. Aza toujours nzambe dabiso kumisa ye sanjola ye et na pokwa lelo ezala pokwa malamu. Alléluia. Nzambe tata, et je suis infiniment très reconnaissant pour ta protection. Alléluia. Je suis encore compté parmi ceux-là qui sont encore vivants. Alléluia. Ndekonanga
dans le na pourquoi awa oinga kito benga yo ebembe okontame parmi ba kufi ozamo kufi te kumisa nzambe ezali ba kufi te bakoko kumisa nzambe na tozo tombola ye na bandako na biso tombola kombo na Yesu élevons le nom de Jésus na bandako na biso na bombo na biso na mitema na biso bandela na motema na yo mete na zo tombola yo Yesu na motema na nga na tomboli Yesu na bana na nga na famille na nga tozo tombola Yesu na pourquoi lelo. Est-ce que tu es là mon frère? Est-ce que tu es là ma soeur pour monter dans la prière avec moi? Alléluia, pour que nous puissions prier. Kokotana no basuje msusute kumisa nzambe. Alléluia, tozo tombola ye na kelasi na nzela bana na nga na pongi ya bana na nga na pongi na nga tozo tombola ye là où nous avons échoué place que l'échec ezaliwana to tombola kombo na Yesu pour être reçu. Alléluia, tozo tombola kombo na Yesu bisika maladie ezali na nzoto na yo wana lobake na maladie oyo na zotombola kombo na Yesu na ndako na tomboli kombo na Yesu na bana na nga na famille na nga tomboli kombo na Yesu kombo munene kombo eleki ba kombo nyonso. Aucun autre nom nous a été donné pour être sauvé. Yaya soki mutu moko ayelio ba kombo mususu. La Bible me dit que kopesa yekutu atambote te kopesa mutu soki ayelio Branham kopesa mbote te mutu ayelio jangende soki nani simo kimbango kopesa atambote te mutu soki apesio soki ayelio na kombo ni. Le seul nom qui nous a été donné pour être sauvé, c'est le nom de Jésus. Ayelio kombo Bouddha kopesa atambote te ayelio kombo ya Mahomet kopesa atambote te. Alléluia. Kombo ya Branham kopesa mbote te kopesa mbote te. Alléluia. Kombo moko kaka kombo ekoki kolobisa yo kombo ezali ko protéger kombo ekomema yo na éternité kombo ekomema yo na vie éternelle. C'est le nom de Jésus. Kombo mususu te. Alléluia. On est tous au bout de la été que son règne vient. Alléluia, papa. Yako régner, kat na motema nanga, régner na bobo nanga, régner na confusion, ezali kat na vie nanga, na béchek ezali kat na vie nanga. Papa yonde régner na ministère, régner papa na famille nanga, régner ozo contrôle ya nyonso na bana nanga papa. Ozo bon de la biozo, konimate, sois concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Bougez, kolala te, ningana, toko moni pongi, banda kote, le manda kwa nezali yo, kede gauche, droite, alléluia, okomona mona Ezekiel, 21, Seigneur, alobaki na Ezekiel, moi na moto, va gauche, va droite, prière les hommes, ndengwana, yaya, prière na yo, il faut que de crescendo prière na yo, et koko kede, elemba lembate, alléluia. Ozo komisaye na pourquoi lelo alléluia que ton règne vienne ozo contrôle ya vie na ngai papa confusion ezalate na vie na ngai yo ozo contrôle ya nyonso ozo contrôle ya corps ya âme esprit na ngai ozo contrôle ya corps ya âme ya bana na ngai esprit ya bana na ngai au nom de Jésus pe ba membre nyonso ya famille na ngai. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, ça y est plutôt au bon de là que sa volonté soit faite. Papa, volonté na yo, et salimana bomo danga, volonté ya mutute, volonté ya ndoki mokote, ya démon mokote, ya Satan te. Alléluia, vie nanga, papa, ezala na service ya Satan te. Satan a téléguidé vie nanga te. Satan a télécommandé vie nanga te. Papa yonde, zoa contrôle, ya vie nanga, zoa contrôle, ya banananga. Doit contrôle, il y a ma pensée nanga, doit contrôle, il y a nyonso nazali kosala, doit contrôle, il y a finance nanga, doit contrôle, il y a musala nanga, doit contrôle, il y a bana nanga, il y a famille nanga. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Mettons le Seigneur tous ali kotika les restes en boula o na maboko na nzombe ke linga bateli biso ngutay bandela mbula les restes en boula abateli biso disusu contre tous les traits enflammés de l'ennemi. Batela papa, batela biso papa, batela biso ete jali nzambe, batela biso nzambe na bikamo nzambe na nguya kotika biso te papa. À la merci de l'ennemi, côté kabisote, tous à la proie ya ennemi te, Seigneur, batela biso, bomba biso, alléluia, mungula mona bisote, au nom de Jésus. Et mettons le Seigneur, ça c'est plutôt sengama en ensemble, l'icolo bombo na biso.
Que le Seigneur nous pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Alléluia, je ne suis pas digne. Jacob de Malibosonario. Papa, tu as été offert pour nos péchés. Alléluia, tu es ressuscité pour notre justification. Papa, limbisanga, namaloba nyonso, ebimi na monoko nanga, na makanisi nanga, na nyonso na sali, oyepesi olokumute. Papa, limbisa, na trouver grâce na yo, faveur na yo, ezali kolo nanga, efface toutes mes transgressions et jette-les au fond de la mer. Papa, maloba nyonso na lobi, alléluia, nzambe tata, babisika nyonso na kei, oyepesi olokumute, limbisanga nzambe nanga, limbisanga Seigneur, na masumu suso na sali inconsciemment, involontairement, alléluia, donc sans le savoir, papa, limbisa, et pour la désobéissance nangai papa, limbisanga Seigneur notre Dieu, limbisanga nzambe tata, pour ma bébé na incrédulité nanga, papa ebele bazaba incrédule, sans le savoir, aux obons de la main, aux ana confiance dans nzambe te, yaya, eza lisumu moko munene, alléluia, nzambe tata limbisanga, pour la incrédulité nanga, limbisa papa, alléluia, nzambe tata, hey Seigneur, justifiez mungai, na pourquoi alléluia, justifiez banananga, papa, justifiez peuple haut, Père, il est écrit que si tu gardes le souvenir des iniquités, ô éternel Seigneur, qui pourrait subsister, mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne, pardon na yo, ndekonanga oyo, nano yebiko bonde la tête, tam tozali awa, tozo senga bolimbi, siko kende na sujet msusute, encore une fois, et Seigneur atindinga, poete, na formé ba disciple, bato oyo bako bonde la malam, bien-aimé dans le Seigneur, atakuna ba prière na yo personnel, tant que zobondel, il faut coordonner prière na yo, vous allez dire que ok gauche, ok droite, ok de makila, ok aussi bonimuse, ozongo adorer Nzambe. Non, prière, la prière ça s'apprend, donc il faut coordonner prière na yo malam. Alléluia. Mais Seigneur pardonne, et pitié Seigneur, et surtout yali sanga, sujet kakandenge kaka mukambi azopesa, yangonde bozolanda. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Ça et puis bien aimé dans le Seigneur tous senga makila na Yesu et sokola biso, la puissance, il y a la puissance dans le sang, il y a la puissance ya makila et zinga bombo inanga et puissance ya makila et zinga ndaku nanga et zinga bana nanga tozobele la puissance ya makila et na bandaku na biso ezala ndaku teke au monde ya ténèbres ekoya ko sakanela yango tango tozobele la puissance ya makila na ndaku na yo et linkolo bake au minenda kuna yo. Alléluia. Na ba toilette na sopi makila na chambre na sopi makila na porte ya ndako na lento ya ndako. Alléluia. Na Égypte Seigneur ayebisa bango ke bozomona na ba lento na bino bo pakola makila pete tango ange de la mort tango akoleka amona elembo ya makila ndako na bino akokota te. Alléluia. Ange de la mort akota te na ndako na nga. Alléluia. Ndako ya makila elembo ya makila et le son de la nouvelle alliance. Alléluia. Papa makila komami ke ezali ya nouvelle alliance papa biloko nyonso kat na bombo na nga na ndako na nga ekoma ya sika pete ezali alliance ya sika. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il est encore écrit qu'il y a la victoire dans le sang précieux de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, toujours déclaré nambula oyo na reste ya vie na biso mobimba na bana na biso na nyonso toujours déclaré la victoire de Jésus-Christ, la victoire qui est dans le sang. Balonga ki na likolo pona tina ya makila abimisa bitumba mais balonga ki pona makila toujours tatule longa elonga makila Yesu Masia likolo bandoki elonga na likolo puissance nyonso atena elonga na likolo bandoki nyonso famille nanga elonga na likolo Satan elonga na likolo bandoki nyonso quartier. Alléluia. elonga na likolo ba demo esprit nyonso ekonzaka quartier oyo ekonzaka balabala. Alléluia. na batima na bino wana eza na demo moko azali kokonza zwa autorité likolo na ye. Alléluia. Tozala balongi et la Bible me dit que nous sommes même plus que vainqueurs. Yango otatole longa nambula oyo na kelasi ya bana nanga. Alléluia. Nzambe na finance
na ministère oyo papa na peuple oyo papa accorde-leur Seigneur la victoire, accorde-leur la victoire Seigneur. Alléluia Nzambe tata Mungu na kolonga biso ti wapi, jusqu'à quand l'ennemi triomphera-t-il, jusqu'à quand l'ennemi sera-t-il plus fort que nous? Alléluia. Peut-être déclaraka elonga na te sur le plan spirituel les andengwa na soko le bité abamate libino ozomona te ke nandango tango ya bitumba soki ke un ennemi ayeko attaquer yo soki yo bundi te ya akoya ba boto libino territoire. Alléluia. Au nom de Jésus naboyi papa et des diables azwa territoire katnanga au nom de Jésus natatole longa to bengani ba otonso ba occuper ba territoire katna biso yango territoire nini ba occuper katna yo yango nde ozomona ke liba les athées. Alléluia. Bondela to na pourquoi lelo pite to bondela. Alléluia. Territoire ya finance, territoire ya libala, territoire ya mukanda, territoire ya nini oyo mungu na se a occuper katna bobo na yo tozo tindika au nom de Jésus. Démon nyonso esprit nyonso azwa territoire katna bobo na nga to bengana ye na ndako na yo ya akoya azu territoire ya ndako na yo. Seigneur ba incompréhension côté entre moi na mba ya bobanda ko yokana bien incompréhension et comme kaka ko finga na ko bunda tili bala katani yango nde konanga yango nde territoire yango na bien aimé dans le Seigneur photo yeba ko bondela tokoki ko vanda te na ndako ana ozali ko vanda ana nde konanga de mon côté avanda de mon côté azwa territoire ya ndako na yo au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Toyeko bondela na pourquoi lelo bondela bien aimé dans le Seigneur bondela mon santo bondela. Alléluia. Ndako na yo vida yo ekoko zala kaka bongo te ke non stérilité et domina bongo na yo mabote zate liba les zate ozomona. Alléluia. Ete totika ba démon baso coopérer ti lelo bengana bango au nom de Jésus bengani bango. Ete la Bible nous dit qu'il y a la victoire. Alléluia. Victoire, il n'y a pas la victoire sans combat. Osons combattre, osons déclarer victoire. Alléluia. Bengana ye. Alléluia. Démon mokota opéré katna bongo nanga. Alléluia. Au nom de Jésus. Ndoki mokota opéré. Alléluia. Bible le Bible boko kangana se eko kanga malikolo to bandiko lié ba esprit jonso to lié ba esprit jonso ba ndoki otonso basali ko bundisa biso lié bango au nom de Jésus. Banda ko lié célibat. Alléluia. Banda ko lié pauvreté lié maladie wana au nom de Jésus. Allez bima katna bongo nanga. Bima au nom de Jésus. Bima au nom de Jésus. Il n'y a pas la victoire sans combat. Vous avez la victoire au combattre nini. Il n'y a pas combat, il n'y a pas la victoire. Yangonde mingi to lingi ko bundate. Ozomona situation, ozo normaliser situation. Moko ta normaliser situation na ye. Awana groupe ezali ya bato o bako normaliser ka ba situation. Ezana ngoka ka boye. Na ndimi kaka ye. Non. Alléluia. Telema na prière. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Obéissez, mise à la nuance et à table. N'est-il pas écrit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable? Œuvre nuance et à table. Kati na bomo inanga. Na kwesi yango. Il n'y a pas la victoire sans combat. Jésus. Ndekoranga na koyebisa yo ata combien de fois. Alléluia. Combat na poko alléluia. Bunda na poko alléluia. Bebisa nyonso. Kende na gauche. Kende na droite. Banda ko bebisa. Œuvre non sur la table. Alléluia. Obéissez en gona pourquoi alléluia. Ba hôtel non sur maléfique. Ba malédiction non sur la famille. Quoi ça en gona pourquoi alléluia. Ba malchance non sur la famille. Quoi ça en maloba non sur mabe. Maloba la famille. Tozo quoi ça en gona pourquoi alléluia. Au nom puissant de Jésus. Au nom maladie wana nyata yango. Aloba na bisobo. Alors que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion. Banda kotambola. Et koloba scorpion non sur. Et koloba serpent non sur. Et kota katina bongo na yo nyata kende na gauche kende na droite nyata likambo na yo nde mutoye biango soki ezali pauvreté nyata pauvreté na mususu ezali surendettement banyongo eleke ebele. Alléluia. Nyata nyata au nom de Jésus. En ce ezali été
vie ezobonga kaka te ezali ba blocage tozali ko débloquer ba vie na biso au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus ezali ba limitation to buki yango nyonso ba forteresse nyonso ya diable. Alléluia. Ba hôtel nyonso ya sorcellerie, ba hôtel nyonso ya pauvreté au nom de Jésus. Hôtel ya bala ya ndako ya papa ya Gédéon le biki dans Manassé. Nous sommes le plus pauvres. Il marque pauvreté, il marque malade, il marque kufa, il marque stérilité. Nyonso oyunguna a imposé biso. Alléluia. Tozali ko détruire yango na pourquoi lelo au nom de Jésus. Alléluia. Ozali sanga ba combattant ba oyo balingi ko combattre ozoliga victoire ozali nzambe yo kasike makambo to banda kozwasisi makambo dans la facilité. Diable akangele maboko wana oposi. Alléluia. Wana évangile ya église awa ngana zali koya côté révolutionnaire, révolutionnez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. L'attaquant molimo. Mais on ne laissera pas vivre la sorcière. Bébisa, misala j'en suis sorcier. Il y a sorcier, il y a famille na yo. To kwesiango, to tumbiango, to alléluia. Bisika nyonso bandoka famille na ngaba kende kokutana na pelisi moto na tumbiango na bukiango banzungu na bango na sopi makila Yesu na pelisi moto. Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur. Toujours bon là. Bisika nyonso ba prisonnier nyonso bazali kat na prison ya bandoki ya famille. Soyez libérés au nom de Jésus. Soyez libérés au nom de Jésus. Mabala ibima. Alléluia. Bozu ibima. Bozu mususu ezali ke bakanga na kindoki. Famille mobimba bato babonga kate. Famille mobimba bato babala kate. Mabala ekangama. Libérez mabala. Ya soko sala ngote. Tu auras des comptes à rendre pendant Nzambe qui n'a pas cette autorité, n'a pas cette arme nyonso, mais otika ba prisonnier ya famille na yo ndengene. Président soki a côté na pouvoir. Bomona kateke asalaka la grâce présidentielle ou grâce royale pona ba roi. Alléluia. Mais ya yo ozo salaka kate. Qui fait d'ailleurs tozana ngo ngonde Nzamba ko tuna biso qui n'a pas cette capacité nyonso. Libérer famille na yo au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la saïpitozobe, la molimo sont tout ensemble, l'Esprit de Dieu, après ça, ils sont marqués, qui n'ont pas été tous à la bas combattants, tous à la bas guerriers. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, exerce même au combat, mets-toi à la bataille. Apa la sanga bibunde nous sur molim, la sanga makas nous sur molim, et ténèbres kosale la yo. Nous sommes pour la commune, activer, cher Saint-Esprit, activer la faim et la soif de Dieu, katna bomonanga. Alléluia. Alléluia, papa. Nous sommes tous ensemble, kambanga inkolo, na kombo na Yesu, tolobi. Amen, 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 amen. Et ceci, c'est la première partie, oh bien-aimé, dont le Seigneur culte n'a vu son annoncilité. Reste ya kitu na biso na maboko ya Nzambe ete Seigneur azala na biso ya pela moto to pelisa moto na bongo na biso pe na bandako na biso to bondela pe pona mabota to bondela pona bana pona libala na yo mabala mingi ezali ko panzana ezali diable de mutu azali à l'origine aye achele bino ba incompréhension bo bandiko tout na mitu mais soki bo fondé libala na yo libala na bino likolo ya Christ ndeko na ngai okomona ki makambo ekokende malamu ndeko na ngai soki bino mibale boza ba combattant po ba démon ko kansate ke non yo na famille na bino kindoki zate non ya bino mibale wana esangani ekomi kaka beti bino nitu yango mais soki bino mibale boza soudé boza ba vrai combattant bokomi sikoyo ndeko bundisa famille ya mwasi bozo bundisa famille ya mobali ya bakolonga bino te. Na micro ya pokwa lelo ezali Mote Philippe, bien-aimé dans le Seigneur. Yangonde yaka pokwa nyonso ndekolanga to bondela liboso akokende kolala mais ya mokolo misatu ezalaka pona bana pona mabala pe pona mabota. Yangonde yaka yako ya yo mokote benga pe bande konsusu baya invité bande konsusu baya ensemble toya kokoma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Soki nano s'abonner nanu tiende konanga na chaîne o s'abonner pour la gloire de Dieu mais soki peut yebite tout nandeko o yebi ala kisayo de konanga soki bozali koya eloko ya liboso soko komi ya like nano pona ko soutenir musala oyo de konanga
yango nde kolanga bosala pe ba commentaire na bino ya chat ya direct ndenge toza na bino boye wana nde ekende ke mbangu mais na se ya vidéo na gauche na yo na se wana okomona place ba komike commentaire wana soko komi etikali nango lubela maloba eza na puissance yango nde ye pe aloba bomona kate ba konzi mboka bakangi ye ke non oyebi tango zalaki étudiant na université boye makambu loba makambu pona nipo ese lobama ese bima yango nde loba ou bien okumisi nzambe ou bien opesi témoignage na yo yango nde ndeko nanga yango nde na micro ezali mote Philippe pona ndeko nanga soki kenano oyebinga te nazali mote Philippe yango nde tozali koya awa ezali sanga ya batu oyo bazali koya bazala na posa nzambe batu oke balangwa nzambe batu oke nzambe kaka Yesu kaka tokote yo kaka Yesu na Yesu kaka tokote yo la saine doctrine yango nde ministère na biso ezali le royaume de cieux elakisi mboka ya likolo okoyoka kaka sango ya kaka ya likolo elingi koloba sango ya lola kaka nde okokuta awa yango nde tokovanda kaka kati na Bible tozali koinsiste mingi na Bible yango nde okomona ke etikali muke awa tokoyoka liloba na nzambe pe totiki butu na biso na maboko ya nzambe na kanisa ke tosi tobondeli déjà une grande partie le reste yango nde ntango tokosi sa parole totiki butu na biso na maboko na nzambe mais tosalaka tout et tout to ete ezali pokwa plus ou moins 45 minutes tosilisi yango nde po ete bato balalisa bana ete ke tozo abatu tango la été tanto komi wana ndeko nanga to komi tango ya koyoka liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur et komi tango ya koyoka maloba na nzambe maloba na bomoy maloba o esali oyo ezali komonana na ezali komonana te esengeli ndeko nanga olinga liloba na nzambe esengeli ndeko nanga otangaka maloba na nzambe ete maloba na yango de mutu ekopesa yo bomo yango zala na elikia na kati ya liloba na nzambe. Bien-aimé dans le Seigneur yango Seigneur alobaki na bana na ye ete bana na ngai bazali kokufa bazali détruit pona connaissance ezali te ndeko nanga connaissance ekoki kozanga yo ata mokete yango nde o diable abangaka mingi le ainsi dit l'Éternel soki il ainsi dit l'Éternel et vendu ebele katina yo ndeko nanga okomona ete okolonga. La Bible nous dit que la parole de Christ habite en nous abondamment, que la parole de Christ habite en nous dans toute sa richesse. Bien-aimé dans le Seigneur, et tango Moïse, le serviteur de Dieu, a koufi, et angonde, Seigneur a ponaki Josué, ndekolanga, alwaki na Josué boy. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, médite les jours et nuits pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Beaucoup oyo elongate na mnoko na yo ndeko nanga yango de méditer yango butu pe moi yango de kolanga soki olingo reçu tosa maloba na nzambe tosa yango changer ebele bandeko nanga de parenthèse ete tozali ko gêner mingi tozali ko prier mingi mais tozali ko mona eloko moko te ezali ko changer ezali awawa ndeko nanga ezali po ete tozo bondela mingi tozo kila mingi mais makambo ezali ko changer te po tozo tosate maloba na nzambe. Il faut agir fidèlement sur tout ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Tant que tu allais agir fidèlement, la crainte de Dieu, le ezalité, et bah tu allais kokende makambanzambe mingi, mais tozo changer te ba comportement nabiso, ba caractère nabiso, yangonde tozo mona ke ba échec ezali ya mingi koleka ndekonanga nzambe azali nzambe ya ba principe, yangonde ceux qui olandi principe ya nzambe te moyen makambo échanger exacté yango nde tozali komona ete tozali ko vivre kaka na ba miette kaka na ba makambo mike o tozali ko vivre nango yango nde soki olingi osala succès na nyonso ozali kosala tosa nzambe maloba na nzambe evanda kati na bomo na yo ndeko na ngai na pokwa lelo sans plus tarder tozali kozwa ba biblia na biso na mukanda ya 1 Jean chapitre 3 verset 8. 1 Jean chapitre 3 verset 8. Il est écrit que c'est lui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu
afin de détruire les œuvres du diable. Encore une fois, 1 Jean chapitre 3 verset 8, c'est lui qui pêche est du diable. Mutu azali kosumuka, mutu azali ko humela na vie ya masumu, azali ya diable. Siko soki yo ozali ko humela na bombo ya masumu, ozali ya diable, ozobondela pona ni prière na yo ezali lokola abomination liboso na nzambe, tant que ozali ko humela na muibi, tant que ozali ko humela na pite, tant que ozali ko humela na motema mabe, tant que ozali ko changer te yangonde ozaya diable pour n'ani peut-être diable car le diable a péché de le commencement. Bien-aimé dans le Seigneur, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Moussala o mona nzambe ayela ki ayaki peut-être a détruit œuvre ya diable asi asali acte mais apesi biso ba arme peut-être yonanga to détruire et ba œuvre ya diable quand na bombo na biso. Bien-aimé dans le Seigneur, œuvre ya diable ezali mingi tango ke tozali kotika yango tango tozali kotika ke diable a vrai na kimia nyonso ndeko langa yango nde tokomona vie na biso ekotika la ko changer te tango ke tozotika ke bandoki ba continuer ko vrai ti lelo yango nde makambo ekotika la ko changer te. Encore une fois, mutu azali ko sumuka azali en Satan azali en nzambe te. Tant tozali komona motema mabe ozali lelo, tant tozali komona makambo mabe tina ba famille lelo, okomona mutu azoyina mutu wana ndeko oya ye moko ndeko langa, akoyina mobali oya ye moko, akoyina mwasi oya ye moko ndeko langa, ou bien bolingo ezali lisusu te ndeko langa, bolingo ezali lisusu te. Que masumu tango que péché et vendicat na bombo na yo tant que ozali kolukate o s'améliorer dans nzambe o bongisa na nzambe te tant que ozali kosala lango te ozaya diable ngai te mutu na lobi yango ezali maloba na nzambe mutu et lobi yango pona ni pwete Satan diable a péché ki bandai bandeli yango nde tango yo ozali kosala bongo ozali kosala misala ya diable ozali mwana ya diable ozali serviteur ya diable ozali serviteur ya nzambe te. Ozali mwana na nzambe te, mwana na nzambe akimaka masumu, mwana na nzambe avandaka na vie ya masumu te, mwana na nzambe akoki ko péché, mais akoki ko vivre na vie ya péché te. Là, il y a une très grande différence. Mutu akoki ko péché na ye, akoko beteli baku, mais ezali te ke yo vendeli kat na cigarette, o vendeli kat na alcool. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ndenge na monaki ndeko moko amelaka te akei kaka bino ben bino bolekisi pona nini okokomela ata moke te na fete moko boye mais ameli moke boye alangwe pona ni po azaka na habitude wana te amelaka te wana ezali nde libaku ke abeti libaku kaka ke po batungisi ye azwi ver mais lokola ke nzoto na ye mesana na alcool te moke kaka ameli alangwe. Mais mutu ya péché ezani yo vanda kaka na alcool ya tous les jours ya que volontairement ok osombi yango o melaka yango de ko vivre na lisumu yango wana. Mais au mon exemple on a péché ezali ke ndeko akei ke abeti le bako ke po ezana fête ba sumu kisiye ke no amela ameli mais alangwe. Bien-aimé dans le Seigneur, wanade okoya au fukami que Seigneur plus jamais na kobela susute mais yo moko tala na armoire na yo tala ba masanga nyonso wana otia wana bien-aimé soki ke ezali pona décoration pona yo ça va mais soki ezali ke pona consommation na yo ezali pasi mingi ezali exemple ndenge na pesi yango nde masumu nyonso ezali ndenge wana. Mais n'a pourquoi lelo bien-aimé dans le Seigneur toi est le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. Sans Jésus-Christ bien-aimé dans le Seigneur, liboso ya bandoki tozate, liboso ya Satan tozate, liboso ya démon tozate, liboso ya principauté tozate. Yango nde mwana na nzambe aye lokola ke un pays ezali na guerre aye pete apesa biso ba arme pete biso to bunda nango okoko mona te ke joueur ye moko ba entraîner ye ke non omona entraîneur akota na terrain ou bien omona président ya équipe akota na terrain pour abeta non ezakate ezali joueur ezali nde yo na poko lelo bien-aimé dans le Seigneur. Les alindés yonde soda okomona te que président de la République asimba binduku akende na front okomona te que ministre ya défense asimba binduku akende na front okomona te
chef d'état-major asimba nduka kende na front yende akopesa ba instruction même mobeti masasi ezali yo yango nde dekolanga na yekola musa mutu moko na poko alelo ete obundisa Satan soko obundisi ye akobundisa yo olinga te Satan akobundisa kaka biso yango ndeko moko atuna ke mais Seigneur frère mais pas nini azobundisa biso tosali eloko te osali eloko ni pona bonzando wana oyo ndimeli nteko nanga yango de na ye pete na lamsa mutu moko ete osimba ba arme ete to bundisa munguna ete obundisa meseliba wana evandikati na bombo na yo ete obundisa maladi wana ete obundisa sorcellerie ya famille ete obundisa milimu wana makambo tozala ngo ezali sur le plan spirituel ba arme wana ezali ba arme spirituelle ezali ya bomoto ete 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3 à 4. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Et des kolanga, soki tozali kotambola na nzoto, mais bibundeli oyo biso tozali ko combattre nango ezali ya nzoto te. La Bible reconnaît que il y a le combat spirituel est réel, bien aimé. Le combat spirituel est une réalité. Miso na biso bomoto ekomona te. Yo nanga etoyebi kindoki ndenge basalaka eske so mona bandoki yango ke baya bakanga mutu na nzoto boye ke baboma ye ou bien babebisa misala na ye ezali sur le plan spirituel bien aimé dans le Seigneur yango nde esengeli ete biso tokota na molimo. La Bible reconnaît que le combat existe bel et bien de kolanga yango nde tellement kotala teke no normaliser ma situation na yo non bien aimé dans le Seigneur yango de buto ezali kosala ke situation na yo eumela yango ne yali boso ezali ke zala mwana na nzambe lolenge totangi na 1 Jean chapitre 3 verset 8 ke o azali kosumuka azali ya diable longwana no kozala ya diable komana no ya nzambe po ete ba arme na yo ekoma efficace longwana no na kotonga longwana no bien aimé dans le Seigneur na moyibi longwana no na pité longwana no na motema mabe longwana na makambo nyonso oyo etangami péché po ntango oyo ozali kopéché oza ya diable moyen combattre diable ezali te po azoseka yo ke oza ya ye. Alléluia. Mais ba arme obiso tozali ko combattre nango car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles les ya nzoto te ya ke oyi na mutu na nzoto te ke otelema la mutu boye na nzoto te mais ces armes là que toi et moi nous avons, ces armes là sont puissantes, sont plus puissantes par la vertu de Dieu, par la puissance de Dieu. Yango soki ke oza osiko okomi ensemble yango de arme ozali katina yo ezali plus puissante yango de otozali ba force ozomona ke énergie otozobimisa sur le plan spirituel yango de ekozala na puissance qu'on a ko renverser ba hôtel qu'on a ko renverser ba forteresse nyonso ya diable qu'on a ko renverser célibat ezali katina famille qu'on a ko renverser esprit de mort OK beaucoup qui s'attend 50 ans. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur et que pauvreté et vanda pour être tout renversé pauvreté bien aimé dans le Seigneur ce que c'est la motte personne d'autre ne le fera à ta place et toi en tant que frère et sœur dans le Seigneur tu auras des comptes à rendre et pas ya Seigneur que ba arme o ngana pesa yo o salango ni. Alléluia. Avant que tu aies des samba pas Seigneur yango de manguna bakoya tozomona ngo na baguerre omoni ke bovandi boye ba botoli bino territoire avanda territoire nini oyo manguna azwa kati na bombo na yo yango de zomona yango de yo mutoye bivina yo malam esengeli était totalement était to bundisa manguna bien aimé dans le Seigneur nous devons Alléluia, détruire les œuvres, il y a sorcellerie, il y a famille, et il y a quand c'était que pose na Irlande, il y a sorcellerie, et quand c'était que aux États-Unis, aux la Belgique, aux la France, aux en Angleterre, il y a un bande qui va s'en détruire,
yango ndeko na nga esengeli siko biso pe to tombola minduki ba armoana ezali spirituel yango de biso na nzela ya prière bien aimé dans le Seigneur na nzela ya ko se conformer na maloba na Nzambe tango zali ko tambola ko se conformer na liloba na Nzambe yango de ba arme na yo et kozala très efficace et kozala très forte. Mais tant que vous allez koumela na vie ya masumana 40 jours ya jeûne au jeûner aux l'église na yo tango pamba bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, vous allez kosilisa na Proverbe 28:9. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Encore une fois, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. Yaya, lokola pe yo oyo kakate balwa ya Nzambe otosakangote maloba na Nzambe otosakangote prière la yo eza lokola une abomination. Yango zomona batuki na sali 15 ans et Nzamba zo kangate et Nzamba umela kana na ko répondre lokuta Nzamba umela kate na ko répondre Biblia ilobi na ngai ke tango Daniel a kende qui peut être abondé là de le premier jour Biblia ilobi ke ma bonde na yo e koma kitina matoi na Nzambe Nzamba umela kate mais yango de na yaki pete na répondre wana anjazo yebisa Daniel mais nazala ki bloqué voilà ba blocage mais pona ko yanola pona ko yoka Nzamba yoka ka de le premier jour yango mais soki yo ozali ko yoka Nzambe te ozali ko tosa te prière na yo ezali une abomination yango nde okozwa bilaka de mbambe mususu ko utaka epai na Nzambe wana kombo na ye fait de vora moto ko bime pa na Nzambe ye etundi yo ezikisi makambo yo kasi ke bandoki ya chela bandoki ya kuna soki wapi maintenant euti epai na Nzambe tosa maloba na Nzambe okomona monene na Nzambe et maintenant le Seigneur tosuki awana poko alelo toko retenir était le Fils de Dieu est venu nous donner la force, la puissance, les armes pour détruire les œuvres du diable, œuvres de ya diable wana Seigneur te ezali yo nanga o telema na bomo na yo to détruire todo kumisa Nzambe ona maloba auteur qui n'a pas lelo. Merci Seigneur pour ta parole, merci Seigneur notre Dieu pour être yon des Nzambe da biso. Alléluia. Merci que ta parole habite en moi abondamment, que ta parole habite en moi dans toute sa richesse, que ta parole habite en moi dans toute sa révélation. Alléluia. Malobanayo Seigneur. Alléluia. Cher Saint-Esprit. Alléluia. Activez la faim et la soif de Dieu Katnanga. Et les missa malobana ensemble. Alléluia. Et activer l'amour de Dieu Katnanga nakanga ensemble. Alléluia. Mori musantu ensemble. Et sanga makasi ya kolonga masumu na bima na vie ya masumu. Et Biblia lobi ete oyazali kosumuka azaya diable Seigneur na boy na poko lelo kozala mwana diable. Non Seigneur nazali mwana na yo na péché motema nanga zwa contrôle ya nyonso au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur, qui n'a pas quoi aller on a détruit, œuvre nyonso, il y a monguna, il y a sorcellerie, il y a ndaku nabiso, na bomo nabiso, au nom de Jésus. Alléluia. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes pour renverser des forteresses. Toujours banda pour renverser forteresses, non c'est la sorcellerie familiale. Yango bitumba na biso mingi ezali ko uta kuna. Alléluia. Nazali ko détruit kindo kinyoso ya famille nanga au nom puissant de Jésus. Nazali ko détruit. Alléluia. Misala nyonso ya bandoki ya famille nanga au nom de Jésus. Biblia lobi ete oboko kanga na se kangami pe likolo bandoki nyonso ya famille nanga nazali ko lié bino na poko alelo au nom de Jésus. Ezali prière ya ke bonde la kaptango nyonso les combats spirituels et réels combat spirituel ezali à jour mon côté ya soko bundite munguna ako banga yote abimisa bitumba kuna na likolo yo kanisike yonde ako banga yo au nom de Jésus. Indo kinyonso. Alléluia. Nous allons kobelisa ba prison na bango. Nous allons kobelisa ba mesa na bango bisika nyonso bandoka famille ba kutanaka. Bisika nyonso bazoela ka décision ya sorcellerie au pelisi moto to tumbi yango ba mesa na bango to buki. Alléluia. Banzungu na bango to panzi yango
au nom de Jésus. Ma communication na bango to kati yango au nom puissant de Jésus. Buka nyonso do buki. Ma construction na bango nyonso qui sorcellerie à famille et va qui construire tozo koisa yango na pokwa lelo au nom de Jésus. Tozo détruire. Alléluia. Ma activité nyonso sorcellerie à famille. Alléluia. Ma œuvre nyonso ya sorcellerie à famille nanga nazali ko détruire yango au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bandoki à famille basala inopérationnel. Alléluia. Et basala ba opérer au nom de Jésus. Un bébé misala na bango nyonso. Alléluia. Ba tak na bango nyonso do repousser yango au nom de Jésus. Et tout ce bois qui est bango défi la pokale. Tango ba koya po ete ba lokayo. Et Seigneur, sala bango biloko sala kabango ete baya mais akoma kaka te azo ya kaka mais mboka wana ozali wana. Et Seigneur azo pusango musika mais akoma te. Ya alléluia. Au nom puissant de Jésus, au nom ce monde des ténèbres va bomber ici contre Bomonanga. Abomoko bakoya na mabuluana. Au nom puissant de Jésus, na poko alelo, bakoya na mabuluana, na filé na bango, bango moko bakangama na ba filé wana. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Retour à l'expéditeur. Au nom so babongisi contre Bomonanga. Alléluia. Et zonge la bango, liwa zonge la bango, maladie zonge la bango, pauvreté zonge la bango. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que tu es là pour monter dans la prière avec moi ce soir? Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Nini monde ya sorcellerie ya famille bongisi contre bombo nayo, contre banana nayo, contre libala nayo, contre famille nayo na 2023 au nom de Jésus mbula oyo. Tozoko esamisa la nyonso. Au nom de nyonso ya ténèbres basi ba bongisi. O nyonso bako bongisa. Ya et ba arme spirituelle ngo na bozomo na ndenge tozo bondela bo. C'est très efficace sur tout ce que vous allez muto banga kanzan. Yango de kolanga il faut à la mutu à foi. Alléluia. O bebi simisala nyonso, accident nyonso, liwa nyonso, maladie nyonso, agenda na bango nyonso. To bebi siango, to déclarango sans effet au nom de Jésus. To tumbi yango, accident. Alléluia. O nini monde ya ténèbres ko bongisa contre bananga. Papa ekweya au nom puissant de Jésus. Alléluia. Papa kaka mukano na yo esalema au nom puissant de Jésus. Mais maintenant le Seigneur tous allez détruire pays sous ba œuvre ya diable nan ndako wana ozali ko vanda. Alléluia. Au nom de Jésus ndako oro au nom de tangami ba point de contact au nom de monde des ténèbres ba antenne ya diable nakati ndako na koisi yango na pokwa lelo na koisi yango au nom puissant de Jésus. Ya ba televino antenne ba televino point de contact yango nde ozona incompréhension ekoti wasna mbali bozo yo kanate baby ça ya de kolanga te ba kite to ba kambo mabala mingi koki ko panzana te yango nde sengeli bozala bomoko mwasi na mobile. Alléluia. Bitumbana ezali kota na famille na yo ezali kota na famille ya mobile. Alléluia. Ndekolanga bitumbana ezali na ndako wana na quartier wana na balabala wana au nom de Jésus. Bébisi influence ya diable na kati ya ndako tombi pauvreté côté de biso sécheresse peut-être aussi mbongo te to se comprendre te. Alléluia. Bana batanga malamu te maladie. Alléluia. To bébisi influence ya diable to tumbiango na poko lelo activité nyonso ya balabala ya quartier ya immeuble na bino wana tumba yango na poko lelo au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Mais mettons le Seigneur na poko lelo essentiellement to yaki pona dina ya Ève ya diable. Alléluia. Ya nzela ya sorcellerie ya famille yango nde na kingo ya famille ko tikela bango tango teke ba opérer tango ke ozali ko bundisa bango te yango ne bazo sala o bango balingi au nom de Jésus-Christ to détruire Ève nyonso na kombo na Yesu. Et dans le Seigneur, moko yebi problème na yo, banda ko détruire, oye kangi, séjour na yo ke ozo mukandate, oye kangi, e mama bota na yo, alléluia, buka yango, baby sango, ojon so ya célibat, ozo buka yango, papa ba limitation, o briser yango, bango œuvre ya diable yango na ba limitation, alléluia, ojon so ya pauvreté, misère, souffrance, o komona mutusus, ozo salame, tu es malheureux, alléluia, alléluia, to briser nyonso au nom de Jésus.
Alléluia, ba malédiction ya famille, au nom de Jésus, ba malchance nyonso, okwesi yango, au nom de Jésus, otonso munguna, ha bongisa contre bomo, tout ce que l'ennemi t'a imposé, détruis-le, au nom de Jésus, yopona kobondela, kola la te, alléluia, alléluia, sois éveillé, dékolanga. Alléluia, to bebisi nyonso oyo munguna a imposa yo dekolanga yango de zomona ke makam nyonso zo sala ezo simba te to kwesi yango nyonso misala nyonso ba evre français lingala misala nyonso ya double oyo munguna achana bana na ngai na kwesi yango oyo sa achana libala na ngai na kwesi yango na ministère oyo na kwesi yango papa na bandeko nyonso ndenge bayebo papa ko tamakambo na bango ba evre nyonso ya double kati na bomo na bango papa maladie, alléluia, au nom de Jésus, dès qu'on a pas la faute du temps, tout va dire kotika, boutou na biso, na mboko na sang, evre nyonso ya diable ya boutou, koisa yango, okoisi yango, au nom de Jésus, yaya soki ozali koya, pourquoi nyonso tozali kopelisa moto boya, vie na biso, il faut échanger radicalement, koisa nyonso ya bandoto mabe, na koisi yango, au nom puissant de Jésus, batak nyonso nocturne, to repousser yango, au nom puissant de Jésus, alléluia, zambeta, ba cauchemar, to détruire yango, au nom puissant de Jésus, papa tozo tremper pongi na biso, na makila na Yesu, pongi nanga, na makila Yesu, ya famille nanga, ya bana nanga, na trempango na makila Yesu, ya peuple oyo papa, Seigneur bomba biso, na butu alléluia, alléluia, protège-nous, sécurise nos demeures, Seigneur, protège-nous. Alléluia. Sécuriser ma demeure na biso. Makila na Yesu. Na porte ya bandaku na biso. Makila na Yesu. Tozo sopango bisika nyonso. Au nom puissant de Jésus. Makila. Ganga. Eloba. Na faveur na biso. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nzambe tata. Alléluia. Pongi na biso. Ezala doux et agréable. Yote muto lobake. Mon côté akoya ko perturber pongi na biso. Mon côté a perturber pongi na nga. Na butu alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ni ya bana nanga. Ni ya famille nanga. Au nom de Jésus, ni ya peuple oyo papa, ma télévision, j'étais allé ensemble, tola la télé kola ba pagan papa, na profond sommeil na biso, levez le biso, Seigneur, levez le biso, na profond sommeil na biso, alléluia, annonce-nous des grandes choses, des choses cachées, des choses qu'on ne connaissait pas, au nom puissant de Jésus, alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, que le Seigneur Dieu Tout-Puissant fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce en abondance, qu'il tourne les regards vers vous, qu'il vous donne tout ce dont vous avez besoin, et pour la vie, et pour la piété. Alléluia, au nom de Jésus, nous ne mourrons pas. Au nom de Jésus, nous vivrons. Au nom de Jésus, nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, le Bokwa Nzambe Tata est touché, yo, bika na maladie, bala na kombo na Yesu, vi na yo efungwama. Au nom de Jésus, sois libéré, ba chaîne nyon se kangi bombo na yo. Au nom puissant de Jésus, marteau yon Nzambe nanga, et broyé yango, et brisé yango. Alléluia. Seigneur, ton vivre un changement radical. Bénis-nous, Seigneur, scandaleusement. Au nom de Jésus. Alléluia. Les Pambolia Obédédom, ils sont allés voir le roi que non. Obédédom est béni. Et mais pas lui seulement et toute sa maison. Alléluia. Qui n'a pas, au village, Pambolama. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que toute la gloire te revienne. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Acclamons-le, acclamons. Sautez, sautez, sautez pour la gloire de Dieu. Zalana esengo tanto zali kwa kumisa Nzambe esengo ana au monde des ténèbres iba biso pour retrouver yango kati na Yesu bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Il ne nous abandonnera point. Il ne nous délaissera point. Il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. Le roi de rois, le Seigneur de Seigneur, son nom c'est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Et on a ministère Yesu kaka Yesu. Eh, ndeko nanga toko mina suka ya programme na biso poko lelo poko nyonso ko zanga tende konanga nangonga 21h meya mokolo misatu ezali pona bana na biso pona sujet ya libala pe pona sujet ya mabuta. Eh, ndeko nanga tongo nyonso du lundi au vendredi
Nangonga 6h yaka été tobon de la poété sur journée na biso mais samedi na dimanche wanande ezali nangonga 5h30 mais samedi ya suka moi wanande de konangai to zalakana veille na biso ndekonanga yango dimanche non sonangonga 17h yaka été tozali na enseignement biblique yango de la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ yango ndekonanga awana se okuta ba coordonner na biso ceux qui ont un problème spirituel donc osunga yo na prière ndekonanga pe okuta toujours anase numéro de compte bancaire pe compte ya PayPal ezaliwana na soutien na bino pe pona ba action de grâce na bino ce que osalango nzambe pe akokanisela yo ndekonanga yango soki nanu osabona nanu te ndekonanga s'abonner na yo pona ko soutenir musala o maintenant gozali koya eloko ya liboso et liker peut au soutenir vidéo au soutenir ministère ndekolanga bosala pe ba commentaire na bino ndekolanga osalango na langue oyo lingi ndekolanga bo partager na ba réseaux sociaux na bino pe bo le belango pe et pas de bande na bino na monoko otindra lien afin que tokoma une grande armée pour l'Éternel notre Dieu. Dès qu'on a tant commune souka to kutani susu mukolo alobi dans une autre prière puissante du soir avant de se coucher en paix avec le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen.